bonjour, salut na bande kono so balandaka Eco RDC ndé makambo. Fanny Katale a fille Tchoto Zaka toujours mboka nanga. Un grand merci à mon boss Bobby 3 fois plus que boss mon boss Jean Thibaut Baba. Bobby merci belé bambote belé na maître Vandam hein. Bobby maître Vandam na kati ya Afrique du Sud. Merci beaucoup na sécurité na yo topé na confiance na yo ozope sa artiste na yo lokola Mobi Kisi Lianza Lisofote. Merci beaucoup na que maître Vandam Kaming était Fanny Katale à na kata Afrique du Sud kuna ego sala kaka bongo semi kabange ya basemi bino so bambote na biso bambote na bino. Un grand merci na bande kono so balandaka Eco RDC balobi ya Willy Moucheni Koda Mboka babi Koda Mboka Cassio Wapi balobi Patrick Tshisekedi famille royale Patrick Tshisekedi Maboko Bank famille royale. Merci beaucoup na bande kono so balandaka Eco RDC wana bongo bande kona nyoso bolandaka Eco RDC tango moninga boye na vandi bongo na kiti eza bongo télé réalité te eza elubu ya bikolo te eza enquête té. Merci à maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo. Merci à maman Jackie Kilaba mon samunda leki mosaka nelengi. Merci à Anto Strait motema ya Mario Strait nakata Suisse hein. On est ensemble, il y a pas de souci na ebike mon boss Jean Thibaut boire Anto Strait motema Mario nakata Suisse en tout cas santé à maman ou aboti boss na biso topé maman Anto Strait ils a vraiment bien témé tozo pesa bino kaka makasi ba courage ebele. Merci à toi Peggy Walungwa ba Peggy to sengi bongo Peggy ofungwela biso bongo ba mona bongo invité na biso ya moko na lelo. Bonjour. Bonjour Katalea. Bonne santé. Santé bien. Voilà, tu es lié sous tu es biqué. Tout en sala no émission auto bengi bongo télé réalité mais ebela batu ba yebio. Baso continuer toujours ko yeba mais tout ça la ka moi résumé ça la bien batu ba yeba lisusu na kati ya résumé wana 7e bagarre aza convenu na eza nani 7e bagarre Asbanda théâtre wapi donc moi juste makamto solo là qui na télé réalité moi juste résumé na moi muke ekosala ba fan na yo bien. Merci beaucoup pour la question. Comme on a ngai Tchela Toubadi Mireille 7e bagarre. Donc 7e bagarre Muluba. Et on a mis bien Muluba ya ba Congo. Na bandi théâtre na ngai pa Mundweri. Tina Silisi na bandi ya ngamoko na kena groupe moko te voilà. D'accord. Voilà au banda théâtre na nini? Na 2001. 2001. Oui. OK, mais tu les lots ça évolue comment? Oui, en tout cas 5 sur 5. Donc on a bien malgré tout ba koko sezanga na ngote mais ça va. Ça va. Ouais. Voilà. Ce que l'objet opé sa conseil par rapport à théâtre et à Kala, topé conseil n'a noté opé sa différence. Quelle différence y a-t-il entre théâtre et à Kala na théâtre si? Théâtre à Kala, tant où y a ba maman Kala to théâtre à Kala, y a tant où y a ba maman chaque to théâtre à Kala, na tant où na biso to théâtre à Kala, na tant où y bandi. Tous les 3 étapes. Bon. Théâtre à Kala et Nazalakate, na ebindeng ba évoluer ate na tango na bango. Ce qu'on attend on a biso, na tango to komi sikoyo échanger vraiment. Théâtre comme makambo ebele. Et comme penza na makambo ebele ba problème ebele. Na ndenge to zaki na kalozo mona keno mutu azo sala musala boye, to a travailler boye et asusu bongo te sikoyo. Ba difficulté côté ebele. Makambo côté belé trop ya mabe na ya malamu donc to komaka kosala musala mpona kotalela kaka nzambe mpona kotalela kaka bamakambo mosusu ndenge ezoko évoluer mais en tout cas théâtre vraiment en tout cas échangeant vraiment eza ndenge ezalaka te omona producteur azobengo boye ke non 7e bagarre ya kosala musala titango osali musala na oyebi ke na osala musala na nga naza na bapake na ngai naza bapake te mais naza na moi somme na nga moko ya bien oyo kosunga ngai donc voilà. Mais si quoi comme ha donc hey ne comme aux autres la théâtre bigi non na sali on pour na sangisa pour na jouer donc vraiment ils ont échanger. Bon conseil ni no copé ça na batu nyonso
oyo baza ba parents topé ba parents oyo bana bango basala ka théâtre topé ba parents oyo balingaka te bana bango basala théâtre yo en tant qu'artiste. Oui, en tant qu'artiste na kopesa conseil na ba parents oyo balingo tika bana bango basala théâtre. Mais boye ba yango ke théâtre za na mambo ebele. Théâtre za na kisi, théâtre za na liwa, théâtre za na poison, théâtre za na jalousie. Théâtre za na mambo ebele. So olingi mwana yo a vivre longtemps, obi ke non atika osala théâtre. Biso lo to mikoti saki. To lo bite ke non ya le bi bon po ya sabandaki. Mwana soki yo mona ke non ngana ya na ngai. Soki yo so signano na ba ligne yango oyo pona ko milongola te. Oyo biso stokota. Mwana yo moka mto koyeba, mais concernant opesa na baboti ke non. Neti ngai en tant que moboti na kotika mwana ngai te asala théâtre. Malgré nga mona sala rango mwana ngai non. Parce que kutana pe na ba inconvénient. Il y a ebele makasi tala na sali donc 19e année na nga ngo. Donc dans 2020 donc ça 19e année na nga. Donc na rolinga te ke non musalo nga la sali na ba passe na ba momebele bana nga pe ba kutana makambo na non. Dieu merci bazana chemin na bango. Bazolanda donc mutu mutana chemin na donc na kumsika nzambe yango wana. D'accord. C'est ça bana comme. C'est un bagarre à zana ban ebele. Soki na banina na lobina manokotanga wa et aux absotana zana ban ebele. Bana ba yaba tika baza bana ngai ngana kabola raté. Ben on lobiki na zana ban ebele. Sina bani kotanga bango na zune Elicia Malula. Je suis Kage, Stéphie à l'école, nani Kevin Kadilou. Abdias, La Roche, Charmaline, Gabriel, donc baza ebele na ban ebele. Ya moni ba pendant cette bagarre sangoge, ne azana na bota tala ban ebele. Oui parce que naza maman. Bana bandeko na nga balinganga mingi na fana na bana bandeko na ngai. Bomoni grâce. Abenga nga maman. Donc mutan on ya kuta wana susu mwana e. Parce que on a oboya te pour na présenter toujours que ma fille. Donc na mutu o ayebi, o ayebi te. À éviter, voilà. Merci beaucoup. Wana tokoti bongo na lelo ya mutu ya to mais comment mike kotuna c'est un bagarre. Est-ce que lelo tournage ça? Tena tournage te nazaka na collation ya mwana ya jeune fille na ngai Elicia Malula. Na pese ba bizu belé. Assist na IEC asali marketing. Voilà. C'est quoi zo continuer licence. Nga maman na ye na ebisaki nga ma fille nga maman na tangi penzate naza juste diplômé d'état naza D6 alors na lingi yoza aîné de la famille il faut au diriger baleki na bien Dieu merci nza ma pesi nga bana mo malamba lingi kelasi mingi donc merci na ma fille vraiment en tout cas ba gros bisous yango so na va na raisonner na moni tonton na ye Eugène Ngoma na Canada les pétroliers tonton na ye ndinga solara bien vraiment merci na soutien oyo ndingo soutenir moi na yo. Pour les gens hein, Patrick Bombito, merci beaucoup vraiment na bande connu surtout soutenir moi na ngai vraiment moi na bango pour azaper ya bango vraiment donc les autres samedi donc les premières décembre collation nae donc naebi que nzamba satie le beaucoup makamno sur le cas bien maman Véronique Biaka vraiment merci à toi aussi vraiment merci. D'accord. Merci beaucoup Karandengo Mokolobi. 7e Ozara donc le quoi ndeti boye OK tournage te ozano na ndako. 7e alingami nkoliani. Plat préféré na ngai. Le quoi na botami na ba Congo na kol na ba Congo plat préféré na ngai. On a sentia qui sont pas ayeba vraiment goût na ngai ba plat na ngai za pondo ma desu na losu. Wana vraiment plat préféré na ngai. So tozongi na mboka na biso na linga mingi pondu. Ezanga mwa punda mai matamba ba Thomson ba kalingi ba kausa mo makasi muke na fofa masango penza ka compte donc voilà quoi. D'accord. Et bon ce qui est arrivé 7e avandi mon père moka bimeli 7e alobité 7e gaza besoin ya olia oselanga vite fait moko boye donc alobi que ndonga za na besoin kaka ya vite fait moko boye ça ndengeni vite fait pour aller rapidement mais azala pe satisfait. Bah vite faisait belé au ça la pe muto ça lié mbisa ka ya bouillon au ça lié pe poisson ya bouillon
Oko ça il est comment dirais-je comment dirais-je dongo bacha nini bacha nani mbanga ou soit du soso soit makoso donc il y a vite fait aller on a foufou pour à la l'aise quoi. Oko ça il est matela bisona baluba to bien matela mayebo oye kaukawana oko ça lango cheli yango na nani na Kambanyuka ucheli aller na foufou rapidement donc vite fait. Merci beaucoup, merci à toi Fanny Otumba ya ba Fanny Balobi kwenda vutuka c'est rien Fanny Otumba camarade ya Fanny Mputu camarade ya Mamisa Chama donc babi bambote belé na Fanny Otumba ba Fanny hein donc babi moi ça mwinda leki mosaka nelengi donc moi ça mwinda leki mosaka nelengi jeep c'est quoi voiture c'est quoi yonde bangote na minute au vandi Fanny Otumba ye abi que non 7 le quoi na côté mama kasi na na besoin ya nalia vite fait mon boy ndeti na minute oko saele oui na ko saele matela na Kambanyuka na saele ngo vite fait oui na tchelo donc akomela na itakolia nayi c'est que oza oko sango même siko so nda bengi que non Fanny ya ka boyo saele oui na ko saele pourquoi pas il y a vite fait et déranger à plat de ta non, il dérange. Nako salepe makoso na dongo. C'est la nan. Makoso ba sexy na dongo c'est. Na dongo donc. Akoliango na fufu, akoliango na makemba na kwanga. Non, soka na rythme ya liloba to normal. Liloba biso na prophète Konde Paul Dominique to lera misunité. Mais ba obligé pe muté que no aller misunité te. Papa loba iloko moté. Et dépendre kana yo moko. Donc na PCP mbote bisigal azali maman safala vraiment en tout cas ba mbote belé donc on ça ele dongo na nini na makoso. D'accord, merci maman Astrid Mambweni ya ba Astrid voilà au salelier dongo na makoso donc maintenant ko benge ki aya ne rolia Peggy oko ça même derrière la caméra non ya benga Fanny aya OK c'est bon voilà donc on resala ngoti les tamba benga kae bon on a biso isa $20 oza ka recette ya elubu na biso montant ya recette ya elubu na biso to pesa ka juste $20 na $20 soko sombi biloko eza na se ya $20 embadi soko sombi pe biloko eza juste na $20 embadi mais oya motu eza Fanny Otumba Fanny Katalea Peggy Walungwa Tolia. Ah donc Tolia Bisognos. Tolia Bisognos. OK. So quand nous fongoli au moins que biloko ça déjà donc sur la table. D'accord, merci mais quand biso et pas surtout singa si y a moyen, tu dis que toi na 7. Basoda bokanga biso te to ana 7 si ya moyen ya komema caméra etalondongo zo somba biloko ne problème te mais problème te na bidende makama ondenge échanger na ndenge to gouverneur ya sikapo tant to zala ki na papa na biso bon ba papa na biso ngombalé nana nina gouverneur na biso nani Kimbuta donc on okota to sanes to lingi. Mais na habité les lots pesa sans midi donc tu essayer en tant qu'artiste ba okangate ouais en tant que moi na mboka lisusu ba okangate ouais merci beaucoup Peggy Walungwa toké Leva para aqui, vamos ver,
Et bonjour, on va vous demander. L'intimité est ma copine. 1500. Mais ça, on a nous s'acheter. La parole c'est ça. Oh, descends. Septième. Septième, pardon. Là, les quatre l'année. Ya, lo vas. Faut la sachet nanga. Ça ali tout le monde. Voilà la nabi. Merci, Tozo continue toujours na Elubu na biso, Elubu ya Bastar, ya 7e baga, to uti bongo wende, to ye, maman na biso 7e azolambi la biso, makoso, bacha dongo na fufu, ha, donc encore dongo ndenge tchakara, oh, ya bongo zolongo la ba fantaisie. Te na sera rapidement. Mon père zoyet. Mon père zoya. Non, tout sumba ma. Pardon, na la kisayo. Toboyo baby sa vraiment lamba na yo. Merci. La biso boye. Ona baby sa lamba na yo. Et quand même ma casse. Non, ça va. Ça va. Voilà. Comment nous sommes bimisa biloko na yo. Na sunu makusu. Na sala ngona dongo. Nga chaka na lambila ba kib magite. Moni biso ta minene ko cha ba kib na biloko. Yango mona ba cancer ezobota biso na kati ba nzoto moyo ba ezate. Malade zouté lo wapi mutuna makolozo ba te donc voilà quoi. Bayona na banda na fufu.
tant nazuba na fufu na sukula makoso na sukula makoso na maya moto pona kolongola bazei wana ba kol wana après aller na sali fufu tant na sali fufu na zu dongo na makoso na ngana tokisi yango après ça va tokisa yango na cheka juste mungwa pamba po ekota kaka na kati ya yani ya mikuwa mungwa pamba na tokisa ngana mungwa pamba na kitisi na jusqu'au ba épice tango elembi na zuba épice po dongo ele maradia facilement na zuba épice na ngana kati na zu dongo na kalingi yango pona longola zei bot muso ngolia na zei te net na mosa zem kolia na zei za bien siko lokola mpa na biso na biso kolia na zei na zei te vous me prévenir que guérir ya on a kalingango aller na china kata makoso na baloli j'espère au mona d'accord donc on va promettre ba fan noni na promettre bango mawaka ne po ba omeka ngonde te et je ngoma non on a regretté car pour me quitter pour se omeka ki donc engé zandiki mususu na kocha commentaire te ba muso wage ah non ninga la mele ngwana ngana ko ka bongo te toujours essayer ngana za confiance na ngamo ko na ebike ne se venga bien. D'accord, merci beaucoup à Bézin Confiance. Voilà. Okay. Merci beaucoup Nabande Konoso Balandaka Eco RDC toujours continue mais juste un mot et le roi Saleng Likambo Saleng a vraiment passé Nabino oui maman Nabino ba abonné na biso donc malgré la zoloba tozanaye Nabino ba abonné na biso tant au moni vidéo topo moni émission koele la kolobate parce que au monika ke émission au weleli kolobanga Fanny Katale fille chochote zaka toujours mboka na ngana lobango chaque fois na banga elo côté na respectera mutu donc na banga elo côté na respectera mutu donc tant na loba boye na loba émission o ekota ki na kati ya site ezaki réunion ya Eco RDC na mutu oyo o commentaki sur nga na Bob na lobi boye mama topoza papa n'a pas eu respect na tangi kombo noté mais à la prochaine fois so continuer na tanga kombo na yo soko ebili kambute ko wela ko bali kam na sentimate ou soit soko moni que Fanny Katale na kata Eco RDC zo travailler bien te le quoi yo préféré bongo le quoi ngana za ingrate yondo za ingrate oza mutu ya malamu lokola bande konope baza mutu malamu Eco RDC eza nango libre eza emporté de tout le monde. Donc, ce qu'on moni moyen zali au moni que l'ingénieur travaille quoi Fanny Katale a travaillé à bien te Zoan de Konayo China Post China Kata Eco RDC notre boss Jean Tubo Tubo JTT a oboyate a Zoan de Konayo a rotier so moni de au moni moyen te Zoan de Kono pesa papa na biso Jean Tubo Tubo a China Kata Eco RDC a travaillé na Kata Eco RDC mais na KBC o topé na bendi o matoi soko za mama soko za papa c'est respecté. Prochaine fois, nous avons un combo. Comme ça, nous avons un combo, nous avons un combo. Donc, merci. On a quand même un so ebi likamute o ele kakana kata sita batu ko wela ko lobate. Loko monenga na okoma na otanga message et tindio que oloba n'importe quoi. O ebi message on ando tanga so euta ki wapite. Parce que pour te dire pour ton information message na ando tanga euta ki pa ya Jean Chibo Chibo boye moko. O azabongo boss na biso. Merci loko ebe mutoma kambute o eba ki makolote pona touro na comprendre yo. Na comprendre o eba ki te yango pesa ki o mampa la biloba loba. Mais prochainement so continuer na luka yo pe na loba na o. Merci beaucoup. Tozongi bongo na invité na biso. Wana orosokola bongo ma biloko no combien de fois? Là. Obi? Olobi? Orosokola mi pa nini makoso no combien de fois? 2 fois. On a ma moto. Ah, il y a le coup. Deixa eu ver. Calma, bebê.
Chérie, il y a qui sucré là-bas, non? Pas besoin de top. Je ramène du top. Au moins, je ne filme à quelle classe je joue à Zalade. Non. Tu étais là? Non. Qui est les élèves sont unis. Des top. Cache en ça. Non, pas la boue pour nous la baser. Nous allons se rendre à ma moto. Parlons bien la zé et l'ongwa. Comme à cause de bon raté, on a la zé. Il n'y en a pas d'ici, il n'y en a pas. On va prendre les bouteilles alors. Tu vas acheter dehors. Même les coca là, les petites bouteilles de coca. Chansa. Nini nani ezalaki? Nge. Chansa. Non. Masanga de nini? Masanga kati. Masanga kwa sopi. Chansa. Chez qui? Na sukuli siku makoso na chango mamai ko eto kana mo elo mwele mbisa na isirwe achika mungu wa pamba pikota ngaza na bebis na ngai na ndaku na mo iko bima egoiste o yebo na sombi juste na mbongo o pesa kingai fanatique na ngai na lambi makoso na sombi bebis pomoni j'espère bien que vous êtes un bagarre na $20 wana yango ka lambi biloko wana karate mo msitika na ngai on a mis juste on a paya na ngai le go les a pressé aya rolia j'espère que mo ça na calculer le vote mo mkena tika na mo na crédit na meli secret na mela soma sangaté na mona masangakala na mela secret tika we amen anta bakuni makasi
Nzamba bundi vraiment nzamba bundi. Donc voilà quoi. On a boy ah c'était oh ma course on a tout le monde souma ya 5 000. Oh. Ni dongo wana tout le monde a boy makala. Donc yango on a raisonné, je t'aime, t'as parlé là, on a fou. Quand on est fatigué, ça est fatigué, on va parler là. Ah, voilà. Internet, pour ça, il faut lire WhatsApp. C'est un message. On va demander à la Mimi. Natindi ya. Yo no to kufa wa. Merci. Pour moi, mais ça ici. Je t'avais dit chez toi, non? Mais je t'avais dit d'ajouter de 600 francs. Et au cas où tu as en Angleterre. Maman aussi, soit dans ma foufou, tout le monde m'a dit déjà ma cause sur la biseau, ce qu'on connaît. Je connais une carte à épices. Une carte à épices, une carte à dongo. Je me suis dit. La carte avec fils on a mélangé dans ça la solution. Voilà. Pour notre copine, notre invité à Yagolia. Té. Faut éviter la tomate. Nandinga mabete. Faut éviter la tomate manzanza. Parce que moni, non tout le monde a cancer. Cancer. Les hommes ont beaucoup de tomates à sachet. Mais là, on a tomate à manzanza.
Et na sala ka tomate mbuma. Donc c'est fini. Maman c'est dans nos cols azo ba kebi. Moi na ngai mobali pa ba ko ebolamba. Olamba kami ba sauce ba tomate ya mbuma ya boîte té. Faut la marablo na tomate mbuma. Ko aiba guna aiba loboko na yo. Pour tomate ya boîte et ba kisaka guna ngoti. Ata bilo bima be me logo la tomate za ya boîte. Dozo ngwa kitoka moi sukali wana ya tomate ozo ngwa gobika lambi kitoko fort. Bon. Tu dois aller ma paix. Je donne un chef. Tu lui as pas vu? Il est dehors. Ok. Non. Moi, jeune fille, moi, je suis moi, je suis pour l'instant. En tout cas. L'instant, le bon ami, c'est trop bébé. Matata donner la tindie belebo matama ko vimba na ndenga libanda e vimbe na ndenga kati pour papa ya bazali soit papa ya bazali te anga banga ya quoi avec moi ndenge za boyko aba tatandi fani lo salinga mais moi le bas exact Yesu yegala mutima ka da lo ba mabe pour aller bo samedi bo vendredi et là toi théâtre biso aya recevoir aya juillet akena azonga dimanche bien lundi na pas à 3 midi lundi na ba 10h aya gotina parce que c'est Zamba Bundi. Mais dans le bagarre bière, me quitte ça monter maintenant. Même si oh mais là on a fait appétit. Non Monique a la tête pensa de Bolia. Kalaté bleu Bolia moi. C'est fini, oui. Quand tu voulais boire. Maman n'a eu qu'une salle, hein. Comment t'avais si jaune? Le mimi qui était. L'isukaka. D'accord. On a tiré le temps au kataba épice na yo. Et puis na zongelo sima. Kataba épice on kalikola nzungwa ka ndenge za boye. Merci beaucoup, à suivre. Merci. Calamité chérie. Bon, c'est parti. Comment la partie à la télé? Après, il y a mon réseau. Il y a là. Mais quoi? Pardon.
Téléphone kokangama na kokangama. Téléphone est problème sur problème. Eu precisava no bom. Allô? Aïe. Na chango Afrika te. Mati na elimba. Na bona ko ba dongo sko na tike ona na boye. Na kali na sko dongo. Oui, ça la zéité. Il y a beaucoup de gens. Ah, on a pour autant pour la base, il y en a été. Excuse, hein? Comprendre qu'il y a un lampe. Kasi kuitite kuite memie na wapasola mulangi
Moi, je suis beleza tipo ma course ça déjà na oui. Donc regarde comment foot belé na plus donc ça malade. Steffi. Mama. On y coule on est salade.
na balandinia so ya Eco RDC ezaki bongo elubu ya bastar ya 7e bagarre. Enfin tokomi kokoma na suka ya émission na biso wana na profiter mbamo kopesa papa na nga ba bon appétit na papa Oscar Ngindu ya ba Oscar papa Oscar motema ya Suzy nièce Suzy mama Suzy Agnès mama Suzy nièce ya ba Suzy wana bongo na kati ya mboka Orléans eza bongo ville Orléans na kati ya France. Merci beaucoup na papa Ngindu ya papa na kati ya France. Merci beaucoup. Wana tozo continuer to comme kokoma moke na suka ya émission na biso. Moke na suka ya émission na biso. Là je dis directement un grand merci balobi ya Willy Moucheni code ya mboka ya cette keto longola te loko ngo atakutu balobi yango banda ya enfin biloko na table. Paiement, non, tu me sens là. En tout cas, tout le monde n'y si pas tika la rasimate. Yé mon repas allé inviter na biso ya moko na lelo ya elubu ya moko na lelo. Ça va? Oui, ça va bien. Rolia. Non, lia. Ok, pour biso to la sera mikolo lo lenge bakata ka fufu. C'est tata balobi ngo zuntu mo bibo ko soka ngo awa. Oh, mais toujours liette. Toujours liette. En tout cas, balia kaka. C'est un banana bana mi ba. Ok. Voilà. Tokolakisa mikolo le lenge bakata ka fufu. Enfin, biloko na biso ebeli elubu ya basta ya 7e bagarre. Voilà. Natiki nyoso totikali sima. À suivre. Oh là. Autant nga ça va je non liette. Grâce. Grâce. Amba te ba mireille Tu vois dans ma grâce. C'est bon bon camion. Ba musa fuboit. Mais qui? Il y a grâce à ce comme bon. On ne sait jamais. C'est quoi non ma OK, jazz. Alex c'est merci. C'est tout, c'est le que ça soit bon appétit. Bon appétit.
Vraiment, attendez. Oh, Naïboula, ma tête. Oh, bon, ça n'y moutou, non? La Céleste, papa, tout ce qui parle beaucoup, nous sommes alliés, il y a poursuite, nous sommes alliés, nous sommes comment tes amis, nous sommes alliés, papa, il est ça peut se rendre santé pour vitamine Seigneur, pour tout le monde qui est allé qui se Seigneur et sous la paix, et puis ça, bon, besoin de bénir, puisque c'est pour ta comment tu peux bon appétit. Merci. Parce que les gens là-bas, mon insa me dit à ça, ça va. Les jus, il n'y en a pas. Tu n'as pas acheté. Mets l'assiette là. Dernière sauce. Ah, maman. C'était la gaz. Ça. Tu es ton tout là, na homme. Là-bas. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Zaki Bongo et Loubou Yabasta. Avant, on a qui est dans la invité la biso, Moulami la biso, mon lelo. Donc, on est dans la grâce. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, tu es dans la caméra. Ça va bien. Pourquoi tu es la maman l'équité? Réponds au lieu où tu as mon bébé. Vraiment, qui tourne ma casse. Malgré la quitté na débit, dans la zone lama. La quitté, mais il arrête, mais ça va. Tourne ma casse. Ma grosse, on a demandé, waouh. Donc, nous avons appelé au Moutou, mais dans les logos, nous avons un petit peu toyé. Nous avons la maman, nous avons un petit peu toyé. Suzy, il y a des choses qui non, maman, là, on n'a pas dans le monde qui maman, les gens là, qui on peut bien. Si, non, on très bien. Donc, plutôt, il y a des gens qui apprennent la plan où il y a des gens qui ont sur 10, on peut se comment? 10 sur 10. Ah? 10 sur 10. Ah, bon, et ça, c'est pas ça, maman. C'est quoi pour la maman? 10 sur 10. Oui. Dédicace, non, on a 3 personnes d'ailleurs. Dédicace, on a 3 personnes. Bambote na camarade na Dorcas Kitoko, mère double depuis Belgique. Bambote na le sous et à petit na ngai. Petit na ngai. La vie que bisiko zo seka déjà. Nathalie la queen. Bambote na ngai bisiko zali. Na pesi sous mbote na ngai. Et pas à grande soeur Nanga, jolie fruit dans la France. Ok. C'est Eugène Ngoma, le pétrolier au Canada. Oh, Nanga, Eugène Ngoma, le pétrolier au Canada, un peu sur l'envoi TV psychosale. D'accord, merci beaucoup. Peki Walunga, et ça peut être un peu de biso pe baliaki. Tu veux qu'on s'en retourne à monter parce que on peut pas. Bonsoir papa. Bonsoir. Bon, il va y avoir la caméra pour nous. Bonne santé. Santé bien. D'accord. On a moni lié les bas où il y a de monde. Est-ce que ça va être sauvé déjà la ligne mais où elle est le nez il y a somme fort pour la mi pour et ni cabinet dans la machine. Je meurs à tirer sur le sentiment moi mystique. Il est bien. Comment on a dit pardon? Là où on a boussole.
Boussole qui était. Non, vraiment, sinon, mais comme on a c'est qui était. Ok, Boussole des assurances. Sinon, on a papa, Macamon, ça là. Sinon, Boussole. Sur 10, on peut s'y combien? Sur 10, mais on va attendre 15 heures. On est encore à non, on n'a pas qui c'est pourcentage pour lire l'opinion et la mystique des gars. À la décision que nous avons sentie. Pour ça, les personnes n'ont pas dédicace. La personne Motemi, la maman Gili, Tumba, Zali, l'élan fort, la personne Motetro, l'équipe nationale, dans la frontière, parce que Zali Pena, Salam et Belé. La personne ici de Moté sur la mer, la maman est morte, c'était un bagarre. On a Makambo Yende. Bonsoir, papa. Pardon, quel est le Comment on a Dadi Fila. Dadi Fila, Fila ya Dadi. Dadi na moni repas pour l'olivier. Conseil nous on peut simplement concernant le beau sommeil. Bon, là où on a conseillé on aussi la raté donc ça m'a pas. Pour les meleki. Les ma casse. C'est 10. Et le mien a mis en aïe. Après c'est ma 15. Donc on peut dire 15 on a Tina. La Tina. Ok, 3 personnes ont dédicace. Après c'est moi de pas ma Mélisée, la France. Après c'est moi de pas moi la bien merci joli. La petite famille Fumu Tumbote. Nzambaza na biso batela na biso. D'accord, merci beaucoup. Merci Toton du bon Awa et pas il y a 7e baka. 7. En tout cas, Peggy, faut zabina ba mona, faut zabina ke lokutate. Donc et quelqu'un juste un micro. Parce que foufou pas. On a ceci donc on a bien mangé. C'est résumé qui est à l'eau de l'ambi, résumé dans l'eau. Et ça sauvé pardon dans la caméra. Pour moi, les bananiers na bandaki na tulisi makoso na sokoli makoso na maya moto pour na colle kama na côté sokoli mo deuxième tour na maya malili na tchon na moto etoki il faut dire na makoso zo atteint moto comme ninga za na facilité buka bato monde ba kusala pour ma mino abo buka te akolia nini mikuwa parce que mikuwa makoso comment dirais-je qu'on fait un bango sentiment makoso za na mikuwa mais aussi afo to sana makoso na ya mono tchon ata mumu wana pamba na etoki mumu ane koti à cause de l'épice, parce que koti na kati ya ba mikuwa otie ba épice ni na kati tomate, mbuma, ndembi, céleri na litungulu. Donc na chika mona j'espère bon mona et si après na okani na dongo na chikulu na mona saboter mona moto toki et koti siko bien na kati ya mikuwa. Allez. Ici de la cerveau ba ma jolie fille la princesse pareil. Na ba de bonanga. D'accord. Merci beaucoup. Pour nous parce que nous avons une émission la dédicace donc nous numéro contact. Oui, na pesa ba moto belé pa ya master ngai na bien master ngai Eugène Ngoma les pétroliers moto moko bien na Canada. Moi mbalo ya ba rusulu la pardon au syndicate décembre. Nous on le voit qui déjà pour décembre au syndicate. Wala dans novembre, c'est décembre. En tout cas na linga ko ming master nanga na ela enfant tala ka yo nga ya kacha tongo. Na bosanité qui encore nous on a dit d'ici de londonienne la bosanité ya José Sida Bilele ya Yolande Kanyeba ya Diane Kayowa na bosanité grand frère na Londres politique Fassima les champions na bosanité bébé chéri baboute belé biso zali na bosanité Yorsela Badias Akunji motema ya Mireille Touba dis donc babizé belé biso zali na bosanité papa Sélé Badias Akunji na France na Paris bambote belé maman Yolande Kikani na Lisasa awa bambote belé famille nyonso ya Badias tapisi nombote sans oublier grande sœur propre maman Esther Touba de la vie yona protagone à cœur donc voilà numéro contact là c'est plus 243 89 39 72 708 plus 243 89 39 72 708 donc voilà bonjour malamoko comment nika ezalaka donc voilà d'accord merci beaucoup merci la boss Jean Thibaut Tibouaba et tout
Donc, vraiment, on a ce prix, on a dit mais on a gagné mais la course on s'est payé bien si on bosse tout par exemple on a un salaire il y a privé bon monde bien que dans un bon moment bien merci beaucoup non vraiment la chance est payée cap merci na Peggy Walungu mbala mwindo merci ma caméra sur le tali aux objectifs le pas à la cara simawana merci na yo grâce donc merci na avocat na ngai Magi Makesi papa ba nebele merci na nous aussi la pour ngai petite sœur na 7e baga donc voilà quoi merci na batunu surtout na ya na ngai Yankolo Kusa petit mais costaud donc merci beaucoup na bande connaisse pas na poto na bo santé ma fatu moi ça pembe. Voilà. Merci beaucoup, merci Nadina Koudi voix ya Dina. Merci beaucoup de la part à Peggy Walungu à Peggy. Beaucoup que la map est à Koudi voix il y a voyelle. Merci au logo Bosani. Na Bosani moi ça permet na Lubumbashi Bililo Kolo moi ça permet na Bosani peut-être la brésilienne sainte qui sont pas. Moi c'est à papa qui sont pas donc merci na oyo sala pour na Stéphie pour la Nélicia vraiment en tout cas merci. Rappel la Bossanité Jenny double face Jenny double face Mambo Tebele. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. C'était bien votre émission Elubu Yabastar avec 7e bagarre. Oh wapi à l'ambelibino à la kisibino lolengeni nié à l'ambara sokazana ndaku et en plus na kosa qui écoute que invité na biso akoya kolia or que ezaki nango invité te biso moko ba invité na ngai na Peggy Walungu et puis grâce biso nde tozaki ba invité moko na lelo na bande ko na biso mibali tozaki ba invité moko na lelo na émission ya Elubu ya 7e bagarre. Merci à mon boss Jean Tiboti Babalobi Jean Tiboti Babande Makambo. Merci à Verdi qui a 24 mises au point. Merci à Nora Kalonjimo c'est à Pembe na kata Eco Presse et pourquoi pas aussi merci à Vini Mbouya Bavini ou à Sabongo stagiaire na biso na kata Eco RDC donc signature nde ba abonné nde ba confirmaka ole okende te ozala et puis papa e mokata la biso na kati ekonde loko to boya chong donc chong nde na kati eko RDC osali chong et pas notre boss Jean Tiboti wa bimisi chong no wana na poisa. Merci beaucoup na mikolo metikali to bokolanda biso sous na émission mususu soki kozala la télé-réalité te ekozala si on parlait de toi soki kozala pe si on parlait de toi te ekozala Elubu ya bikolo soki kozala Elubu ya bikolo te ekozala bongo enquête. Merci beaucoup et pourquoi pas merci à JR. Donc, merci à JR pour Azabongo monteur na biso pourquoi pas na zongi sous toza na JR et puis toi na Omolombe nga benga keminga Omolombe JM Omolombe c'est ça non JM Omolombe merci beaucoup malgré yo sala nga ba dédicace te nga kenda nga bena mbeli chocho tezamboka nanga donc o aza cordon mais au sala ka ndeti terminé na sukate. Merci beaucoup to kutani bongo na émission ça ko ya bisou bye.